Bandeko mbote bisika nyonso bozolanda ngai ngande kuna bino simo poso lobito nzita moseluka take engunduka kamyo munene tembe sili ba jalo bakufi ba faux compte pe bakufi la lula la bulu yeke bataria. Bandeko na yeto sona bino lisolo bandeko na pesi bino nyonso mbote 5 continents tozala mawa na bana biso tozobota bandeko so bomoni ngande kuna bino bobengi ngai na salaki action te bandeko na lalité nazala pasi moko en tant que parent na ibi pasi wana o akoloba lobi mais eza pasi na betaka lisolo moko bona loba so bobosani te na ba vidéo na ngava na baka devoir des parents avec leurs enfants yaya na baka bokeba bana na biso mingi bazala makambo susu mama mukoloko eko bima eko lekela bino ngadi bo faites attention bana na bino ndenge bazaka na ba douche bazokena ko sukula bazosa makambo elekaka na douche wana mama na lobaka nyonso lelo bomoni omoni tonga na yakawa soki na telemeli likambu seke na ibi mabeza na kati jamais somoni kamwana na lekeo rapide na telemela likambu ya babana na biso yana leki bakuma na niveau na sena lobango nyonso yana leki soko bakuma na niveau wana yaya na ibi makambo nde leka nzambe kamuta sala baboya na kate na yebi yango na kuta na makambo ne bele na batu na baninga na ngana bade yaya eloko wana po irate lobaka bokuma kosambela makasi incesto wana ya makasi ata basango na beka te basango na biso mutu bakokaka makambo ba passer na banini so onga na oloba bayi ezwaka tana mabondeli basi basangisi makinso samina eza likamba kozwa aventure te bana mama eza passe soki na leki on a uti musala bandeko eza passe en tant que parent en tant que ndeko en tant que baba eza passe mwana mobali na mwana mwasi bakoma lisusu kobima seke babandi yango lelo te mama na se na yebisa bino mwana nyonso akumi na 12 na oyo ya mobali akumi na 14 yaya fungola miso parce que bakaso na contrôle te bakumi na trouble sexuel ya mobali so aza mayi aza rapide ako komeka lekine tani bakomosela biso kuna buduba ezo salabo asala bo afiba bo asala yaya ba lekine ba mama biso na travail me bakano na ndako tata est-ce que na mambo saka na tango yeba ndenge evolution bana bino eleka na ndako na kopesa pe ba parents faute parce que na ndenga na modeli eloko ebandi lelo te banaika ba bandi on a âge moko déjà parce que ngande ti parent na sana ndaku bana nanga yaya na koyeba ba signé jamais nzambe ndeka salanga na ko sentir batata musu sanko mama musu na tata ba priaka te ba yebita ko tia bana na bonta na mabonde lité ata ko mema bana na ba prière yo yaya nzambe zipela nga libota nanga jamais ba surtout ba communauté congolaise to kene biso kuta na ngada te to kuta na terrain te to kene musique te to kene boyete to kene otonga te to kene osala boyete et loko biso to sana ngo yango wana est-ce que to ana tant ko éduquer bana biso jamais o pe baso bota mana poto baso mona nyonso pour ne loko pa ba mona miterlande bino boso sala ba mur ba o pe baso mona tala mu mona na zo sa on dirait mona moko ya kala akomela na bolingo mwana wana balo ko basoso lupangu pona ko leke malaba teka to ba yiba me ba to ba leye leke ne kamta le soso lupangu nzambe na lola nzambe bana mama likamsoko zuyote bolimbisanga likamsoko zuyote omona ngoka likamoko lokola pamba nazomona ba parents na passe obike na zisi ko passe ba parents wana ya na yibite so na gos mote mususu mutako piquer crise bana mambo ndi eza passe loko moko bike songa moko nazo sentir bolimbisa ngai nalo nzambe na lola bolimbisa nga pardon bandeko na yebi passe ba parents na yebi passe wana siko parents ba parents na bazo est-ce que yango na yebisaka bino bana na sala ke mission wana pamba te na ba na bino bozala prida na bana na bino basi na mibali
ba koma na biloko muso e ko lekela yo parce que po koma na niveau wana babandaka ya ba bile bo moni yango lelo ezala ngo eloko akala en chef succès ofungula yano makolo leki kuna fiba ka yaya na ye leki yaya fiba ka leki na ye nzambe na lola ekomate nzambe ekomate abana mambo na oboma mutu na oboma na okufa na bolimbisa ngai soki nzambe na lola pardon bana mambo naza motivé na lisolo yo te mais naloba kaka je n'ai pas le choix nazo dike mas bana mambo po ekoma na niveau wana babandaka la papa talaka mama mwana papa mwana no soki ya mobala sa komi na 11 koma kosolola na ye kobanga ye te kosala neti baparent misusu bano baparent misusu basala biso baerreur bazwa babombela biso bamakambo so mpona kolobela mpona ndeko no yaya obengi mwana no mobali obitana bapole kobanda kobima yo okokoma boye kuna mpe kotondo na Dubai ye bakokata zala propre obakomona nini eloko na bino eloko na mobali banda kotelema bokosala bo salaka mayele zalabo solola na ye kobanga ye te bana mambre lelo na koloba makambo susu ya muso bapara muso bosalaka te papa telemela mwana mobali bengaka ye obimoni oyo leki na yo to yaya na yo ndenge zabo omundi okomi neti nga mobali okomi mwana mobali omundi eloko nezo telema na tongo bo ezo sala bo bapole tondi bo kataka bo zalaka propre parce que oso komi na eloko ango yaya mwana soka salima mbeba seki mwana na andoki soko le bina mwana na moma wana o bangala basaka clair parce que pas biso bangala ngata raté jamais ngala bomba sia na kolobelo soki yebe mama lobeli mwana mwasi te ngana koloba ngande ko so bisanga komeka ko tu n'était pas passimo okozwango parce que na ko bengo mwana babinga bondi eloko nezo tele matongo butu ezo yemela biso za roi d'alampe ndengo sana soko mukolo omoni ba pole ndo ndenge tondo na mapeka botikuna na se kata kazala propre tikuna na de matama wana kata kazala kabola mama na kuloba bandeko oeza kutu murape kisanga te parce que nana kana na bino ba para parce que lelo so bana biso ba bebe sa pe bino omoni chaque chose a son temps et loko lona ki obuka mais pona to buka pa bana biyongo mto obuka ngo ba science na mino boso kotaka pona bo utilisaka bana boso koka makamsute boso kota ngona bana olo bana bino bokoma kokosa bana bakoma bokoma ko bebisa bana ba mémoire na ba misala na bino abutu ya solonga chaque chose a son temps o monde na olo bela bino e baby o wana bo moni muke o eso kita na Paris ba miso ba okufa o wana bo moni bokanga data lelo ndeka na lobanga na bino o ya liboso wana ya bana o yezo ya mbalo ya awa na Paris mboke ke kufa ya bango kute na Belgique sana mwa meti ya biso eloko ke salama eska bango chance ba botite mais ya biso pe ko botite mais eloko ko salama na o ya Paris bokanga data lelo na lobaka na lekaka na yebisaka bobombaka tant na lobaka o ya ba parents l'éducation ba parents avec leurs enfants bonsoir on va ventiler l'autre sous parce que maman il faut sonner moi si koyoki sonité parce que amuninga no moi si moi na mo so monde mabele bimi bokomi bo okomo bana ko régler mo monde pe na sekuna salaka propre kataka ba pola na se salaka boy parce que lelo soko monde ko kombo mobali soka mekio bo pa na Dubai o koswa luba na mwana mama solo la na ye o moni ndeko na mobali ndengo nzawana ndeko na mobali ndenga nzawana azandeko na yo ya mso eloko ozo préciser ko boya teobi ndenga nzana akomi na ba posta mibali ya basi yo poko koma na posta mibali mais ko koma na niveau o ndeko na so ya mso ndeko na ngai biso makamoko ya mabe yebi sanga to boya loba mama mwana soko so lobi ne bongo bano mwana ya azana souci à vie amba mama c'est que les kambo mama na biso on dirait ayebi maka au moins ndi balobaka on mama biso makama loba na ngai c'est que les kambo et maman bisa lobi nanga on dira mona kabiso o beti déjà mon maman mwana soka baby azandoki mwana soka o vani sobi na tongo wana so nga sukola bi sukola ka bongisa ka bo sukola ka pe na sala yo mwana mwa sobi kataka ba pona mapeka bongisa ka mabele tsaka bo bongisa ka pe Dubai zala ka bo zala ka propre sukola ka maya kiyo ba lobaka
eloko ni ko bomba wana eloko ni asi bino mo boso sala ngona mbeto bo po yebisa mwana ko bomba ko parce que tant que ko découvrir côté mususu mama akoko ozwa rio mona ka mwana comme ça akomi na buluye bako ya ko zoye na 5 garçons akomi ko maîtriser ngo tala ka mwana na ndenga zako yemba be yango ndike mukolo boko akala asa mwana pas même 18 ans pona bisa bino ma bese kota na ba côté nyotso misala na bino pe ba parents bokeba na ko bimisa bino na ba poasa pe bino misala na bino ndebo nimbo bebisa bana e bana ko songela bino misala na bino mosoki na ko zwa ka pona ko linga ko sala soki ndenge nini boya ko tsaba désordre na bana bakoma lokola ba inceste na kata ndako nzaba ofuta bino nyonso ba parents o bozo ngabo bokote l'esprit wana e réfléchir au moins 2022 makambo nyonso o ebomba na 21 ezozonga e ya ko bima na 22 makambu nyonso bana mambo bokanga dati oya lelo omoni oyo esami na Belgique oyo ekosamba na Paris eza scandale kanga dati na lobaka kanga na leki parce que mwana na mobali asape mwana malamu te wana leki na yo okokoma na ndenge ni ya soki ba mfute bino mabese kote ya ndako na ifo Yesu bomba ka bana na kati na makila ma Yesu ko bimaka bongo te papa ko bimaka mabongo te mama bomba ka bango na kati na Yesu parce que kozanga Yesu mo ndenge commission na ndako parce que ndako na ndenge na omona ka ezanga ndaka bulu yeke ria ya batama daila ndako ndenge wana eloko malamu ezate depuis ki pauvre biso sana mawawa bana basali biso babomi biso bana mwana mbali na ya mwasi babomi biso toza ya kukufa sabe na lola batikali pe mitaka ngana sina biso bino bana mambre na loba bino keba na kosukola na bana bino na butu na douche keba kosukola bana bino mama makambo elekaka na douche wana na loba ngo nyonso ese loka na obasaka na loba nyo misuba yinaka nga misuba finga nga aye nani olo bana biso ndenge leo to suki wapi encore ba congolais to zakaka inconscient ba dinga ko finga bazana doa ko fi taba na bilonde ba komo sala ba mour ya salité na kati ba douche mwana na yo obota na mwana mubaya tala ndi ba komi sosola avant finga nga sosola na makama bana yo lelo o mutako meka ko tine na ngata maloba o te pa sima makamu na so parce que bo bomba ka mingi yozo sala mour na ndako mwana pe ba sana mour na ndako mwana na sa mour munani na mwana no moko mwasi mawa bolelo sona ndonge leki sango totala yo mama keba nyoka mboki za kufa nzambe na lola papa solola na mwana na mbali mama solola na mwana tala kuzanga bake musika te kaka na ndako yo lalaka soko sana bana mwana mwasi na mobali bana mambre bokanga ona ofungula bino na pesi bino nini gratuit eloko na sepsa bino sine boye baki makambo ezalaka soko monika na biloka kolia mwana na mobali na ya mwasi ba diskitaka keba mabenge kota kolobaka te nini to ye musomo na kaka to likambo moko boye nde oya mobala asirike lito oya mwasi bokeba zue komo kota soki po moni ba mwana na mobali ayambaka ba camarade ne mingi te na ndako azaka trona leki ne na ndako faites attention age na soki samino soka sa kumna ba age kato za 15 16 mwana na mobala bujaka te bana mambo okosutuka a déplacaka te basaka toujours na leki na mwasi pa ongana kana ba camarade te mama keba na mwana wana akobuma yo surtout ya bandaka na biloko akolia bagu soko monika ko motona leki no tu vas où keba na mwana mobali wa mama telema loba ne keba komeka leko no so ngate asa esa la kana fa normalité mo ne tune la ba ko tuna on soka yika mama we songo lo pakala
Répondre bien. Soko mone komi, babiloko moko comment dépasser. Moi na mama telema. Benga mwana mwasi bana ko sole, benga mwana mobali papa solo nani. Ma beba dokota. Bama e banda kama lembe bongo. Tata ni nga sa contrôler ba tata misusu. Est-ce que boyi ba kulera ba kaleso ba na bino ba lataka. Bana bino ba kuma kan ba kaleso mwindu kasa bato bazoke no kosamba na nini kuna na tribunal okondire banda ba foka. Mwana nini ya biso ni azana kaleso pembe ta ya mwasi. Boyebi mama ko tebita soutien mwana couleur e komate. Couleur pembe comme noir si et comme noir o kasa ba tse goudron. Maman contrôlera mwana nazo régler ozo yeba tateke na kosombe na eta banini papier génique te na salle mwana zo tsa msuna bilamba kata msusu mwana kitende atia mwana kuta zo yeba azo bimana ba règle na nzela ezo tambola bato na bis maman zali quelle honte obomo lo bakonde éducation oba nini ba éducation ba opesa bana yangwana mwana na mwasa zo bimana ndako solo asukoli pete mama mwana na lali na mbeto sako sukolo tikiye mais ozo tsa déjà de ozo bebisa mwana te mwana no mwasi to ya mobali yaya ngoko lala te mbeto na yo sia parce que mbeto no na ba relation sana acha defo bando tanda mama eza déjà so préparer mwana ata siliki ata job papa préparera ngai malamu balo banota balo banoka mwana malamu te bafinga mwana za impoli papa bafingi ngati eko soa kangana mote parce que ngana nefa na relation ba mam papa bongi sambeto toketo ko sukula bo kata ba poili déjà so bimiso ba kola na ba mfava kata ba poili bo kata ya mabele kata ya deba ndeni matama na kata nyoso mama esa tozo prepare ko banga tie ba parents soko tika ko côté mususu ba relaxer te akeba kini ko baby ça y mwana mwasa so bima salite yo parozawa bana misusu ko so akoli mazana salite seke mamu bandoko landela mwana te mwana musa omona bana misusu omona vama ko mwana ko so la règle azana parent nyoso yango tozoloba tana bana biso lende bakomba komo bota ezaba kozi na biso moko na ba misala biso solonga en voulant gagner beaucoup de sabana bino bozosa insiste wana soko landeli yango ya msese héréditaire na ba famille yango lelo bozala bona problème na nseta musi o na so loba yango wana po mona koma na ndingo wana anongola yane bilamba ba koma na ni seke loko moko ezana kata libota na bino bososola eza eloko moko eza na kati ya libota na bino eza hazarte landa misala ba parents na bino landa ba descendants na bino seke wuta kuna ezomata n'importe qui te salamaka seke eza ba descendants zalaka na ba misala na bino ba solonga bokumo ya kokotsa na ngotina bana bokuta na Yesu omona bino po biso msuto lobaka po batimi boto lobaka buzoba o bino bozonga oye ko leka na Paris e kozala somo solo na mwana na yo mama ko yoka soni te papa ko yoka so asa mwana na yo mutu muso ko pesa conseil net yo ko pesa te asa mwana mwasa ta mwana solo la ye obi mwana nga ndeko zaboy omunde ko bilongo ko motele mayobo ba poli bo kataka sala ka bo bano yo ko ba poso bona msolali eloko moko ko bimelo ko subi boy osoko solo la na ye des autres préparer mémoire e ko sana nini mwana nga mwoso munde ngozabo mabele se bimiobo oso bibi biloko nyosa so comment régler zalama yele soko mekina mubalo ko choisir soki mutasili asali obo ko choisir zalama yi oso solo la nai asa mwana na yo mutu nina kopesa conseil net yo kopesa mwana yo ndeko lingila mwana ngala ko lingila mwana bongo te ezala ka bongo te eza déjà eloko makila kolinga mwana nona kolinga mwana no eza eloko moko don de Dieu nzamba sala eloko wana o adoptif ezaka adoptif mwana na yo moko kaka bana mambra mutako sote mwana adoptif okolinga ndeko olinga obota kite eza différence ama kama nzambe na bana ye lelo tabana bakomi kotika biso mitakala bakoma kosala ba muru basala ka ba bêtise ba fiba na kama ba nzoto ba mabele ba kuna okanisi na leki na yaya quel degré ete yabino e bongo la bisabino mitema e soso bisabino parce que wana bino ka mutu bokoyeba na suki wana